Sandra, mon mutongombe, ou ngombe uliaka hiyo. Obi amunende, oko c'est combien de kilos? Combien de kilos? Oh, presque 30 kilos. Wow. Tu fais la tige, la on y Voilà, de moi na mo. OK. Le banal botement na mo, dazo ko 30 na mo ba ngombe bote. Hier a sali déjà 8 ans. 8 ans? Ah, toro. Bo mengele lo? Tobo miyelo bila poko. Ah, OK. Ah, OK. Pesa na madame na ngombe, ko mama mi na poto na lonto. Mama mi. Yebse mboko ni. Oh, tela na ba Facebook. Oh, ezikaka. Oh, ezikaka. Ah, OK. Boka la biso ngoyo. Mboka kitoko na moni za sentiment, on c'est pour ça que ya. Awa deza boye. Da ba faire nyonso tamoni. Oui, ça na so ngobala, na so ngobala. Pour bizate. Na sana pesa na pesa yo nani? Na so nani? Frank. Tina na Frank message na. Frank. Na kopo na Jocelyn. Naza na mbuba, na vanda na mbuba na tekaka na mbuba. Beza la biso ngoyo. Yo teka ngombe kuone. Papa na ngai. Papa abota yo. Papa abota ngai. OK, mais bon, vous mettez on m'a kasika bozana ye kwa ba camarade. Tosola kitoko to vivaka lokaka na potoka. C'est bon, là c'est penza ba kombola yo. Merci. D'accord ya. Papa, etiri kimenga. vous allez masomo kitoko mona mo bien. Azana na pastel. Azana ndo kuna kati ni ya bien. Merci papa.